Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora partout, la confiance et fidélité au Pesaka, Monda École, le magazine d'actualité, Poto Pesarabino, information aussi et à temps réel. Avant de faire l'édition de l'émission de la Mokola Lelo, bon, je vais commenter ce que ma grande ligne est allée répartir, la Assemblée provinciale de Kinshasa, ma préparatif pour l'organisation des membres du bureau définitif, ils ont déjà bien préparé de manière que nous sommes et les Canada le 18 avril 2024, pour les éléments Nini et Zakoleka entre pouvoir en place dans l'église catholique, pour les éléments les amis de Kikongo vont préparer l'événement Mounene le 17 mai la mission Kikongo Kukonda Vert. Motali sous pour la que vous allez ébeler à Konda Biso, Botala Nagani de Fongoli, édition Yamokolo Yalelo na élément Oboebake, na Assemblée provinciale de Kinshasa, élection à bureau définitif, ils allaient prévu le 18 avril 2024, la campagne électorale, et commandant Mokola mardi le 16, 13 candidats de la course pour le Kokoma, membre du bureau définitif, tous les éléments au détail à Makasi. Neko ya Congo, bondi melangaike, presque la assemblée provinciale mingi, a commis déjà, Kotia, bureau définitif, Nenge Mokope, on a vu province de Kinshasa, assemblée provinciale de Kinshasa, a vu déjà positionné avec impact dans l'idéologie. Boyabake, Bazabongo au total, 13 députés provinciaux, Oyo, Bazaba candidat pour la élection, il y a un membre du bureau définitif, Oyo, et ça prévu le 18 avril prochain. Selon liste Oyo, et Salemi et pas le secrétaire général et organe Oyo à Kinshasa, sur les 13 candidats, 3 Bazabongo postulés, na poste et président, 3 Misusu, na poste et vice-présidence, 3 Bakosa Lokola ba rapporteur, Moko pour la rapporteur adjoint P, 3 Misusu, na poste et questeur. Bondi Melangaike, Bande Koyango et Zabongo Banani. La présidence Ezabongo, Mwanamboka Amos Mbokoso, Oyo a aussi la ACP et allié. Cheikh Jésus Noël, a sa candidat indépendant, Mouta Levis, ye a aussi bongo, na 4 AC. Na poste, ya vice-présidence Ezabongo, Mwanamboka, Chinyama Germaine, a aussi la ANB, Mwanamboka, Jano Kano La Rose, a sa candidat indépendant P, na Mwanamboka, Pasi Moubenga, Oyo a aussi la FDCA. Na ba rapporteur Tozabongo, na bana mboka lokola Amiso Bob a aussi la AACPG mwana mboka Panzu Jaredie azabongo candidat indépendant P na mwana mboka André Kongolo ya FDCA rapporteur adjoint ezabongo Samba Clovis ya MLC na Oyo etali candidat ba Kester Boy babongo ezali bongo Mobenga et Socrate ya IDP Sisekedi Fiston Lukwebo ya FDCA Donatien Mbama indépendant ya koyeba ezake campagne électorale et commandant bongo mokolo ya mardi le 16 février 2024 p ba candidat nyonso ba kozala auditionné mokolo ya mercredi donc un jour avant ba élection et ba membre ya bureau définitif awa esengeli ba député ya Kinshasa bino ba oyo bozi chance ya ko siéger po na masolo ya Kinshasa esengeli bozala ba responsable ya ko poser ba axe oyo et kozala po na intérêt ya ville province ya Kinshasa. Bino moko boza komona ndenge nyonso esi et comme ma be makasi en tout cas bon ça la po histoire na bino et ça la bien yango pe biso tebetisi kaka mbonda commandant opération militaire na Ituri le lieutenant-colonel Johnny Luboya Kashama a aussi kotambola pour la redynamiser discipline na ba opération militaire o eza koleka kuna pour na kobengana mingi banguna o bazali kocha désordre la partie est la République démocratique du Congo. Mwana Congo, botala mituka oyo ndenge eza kokende. Bondi melangai ke destination eza ba territoire lokola Aru na Mahagi na cadre ya kolandela masolo ya sécurité.
boyebake le commandant ya opération militaire na Ituri elongo na état-major na ye mwana mboka le lieutenant général Luboya Kashama Johnny auti kosalisa mobange na parade po na kopesa morale ya kitoko na basoldat oyo baza déployé kuna. Le gouverneur militaire a félicité baninga na ye basoldat na kombo ya le commandant suprême ya FRDCP à la police na cadre ya sacrifice oyo aza kosala butu moyipo na koluka kimia na boboko ezonga na Ituri pe asengi bango kaka discipline. Biso basoda eza sacrifice. Le gouverneur militaire Kashama Johnny Luboya akotaki ntina kati pe asololi kitoko na ba commandant oyo baza déployé na ba zone frontalier lokola RDC Soudan du Sud na Uganda. On ne peut pas déséquilibrer l'un sans déséquilibrer l'autre. Donc vous devez vivre vraiment en étroite collaboration. Na cadre de rappel esengeli boyebake mission opérationnelle, il y a commandant des opérations à Ituri. Et ça, le cadre, il y a redynamiser discipline, la opération militaire Oyo. Et ça contre les groupes armés étrangers et locaux pour combattre le territoire national. Partout Oyo, à côté de locaux, la Mahagi, Mambasa, population, bazu esengo la cadre, il y a espoir. En tout cas, ma solo Oyo. Et ça, quand la kitoko, yango, to betisika kambonda. Lebisa kibino ya mwana basamber boyebake le cardinal Fridolin Ambongo azalaki interdit ya kokota na salon VIP ya aéroport international de Njili tango azali kokende Rome alors faut boyebake archidiocèse ya Kinshasa basepela acte volontaire babeti simbonda. Mwana Congo boyebake le cardinal Fridolin Ambongo azwaki chance c'était ya kokota na salon VIP ya aéroport international de Njili po ba service de sécurité ba tielaki mobange na kal et surtout que moto na nzambe azalaki kosala mobembo ya Rome esalaki pasi pe mawa komona axe ya bongo esalema boyebake chancellerie ya archidiocèse de Kinshasa abetiseli yango monda ya kokondane yango na communiqué oyo boza komona en tout cas na dernière énergie baza kokondane ndenge le cardinal Fridolin Ambongo azala traité na aéroport international de Njili lokola motomoko ya pambala bondi melangai ke na monda na bango balobi ke ndenge kaka boyebi ke le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa aza membre ya CNF donc moko kati na ba conseil ba cardinaux oyo ba assistaka Saint-Père Papa François na projet ya réforme ya église yangonde ezalaki raison ya mission na ye ya voyager ya koyeba ezake lokola aza cardinal ya cette église romaine aza déjà na passeport diplomatique mais pona nini koboya ye lelo na statut oyo esi eyebana na ba cardinaux même na mokili mobimba bandi melangai ke wana ezali bongo mituna ya chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa babetisi lisusu mbondake ekozala mawa soki traitement oyo azwi yango ndenge auti kolakisa position na ye na prophétie nesi ya omeli ya butu ya paki po kuna azalaki ko-interpele mutu nyonso oyo aza impliqué de près ou de loin na crise oyo eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo biloko ya boye esali kitoko te vraiment yango pe biso Tokei la religion boyebake l'homme de Dieu le pasteur Rémi Wambinai autrement dit le boko ya Nzambe autaki kosalisa mobange la prière d'action de grâce la église d'ailleurs oyo eza mingi na bon marché la commune ya Barumbu toza élément oyo ya moya mboka Benjamin Kilunga. Ndekolanga ya Congo boyebake einaki avec impact na idéologie na mokolo ya dimanche le 14 avril 2024 na église évangélique école de Tyrannis oyo ezalaka la commune ya Barumbu na quartier Bon Marché na avenue Kapanga numéro A5P ekumbamaka na ye moko l'homme de Dieu le pasteur Rémi Wamulai kaka ndenge boza komona ndenge ambiance ezalaki makasi boye bondi melangai ke mabina loyembo nyonso ezalaki kitoko et surtout
le pasteur Rémi Wamulai aza oyo aza kotambola na loboko na Nzambe na ndenge moko ya kosakana te. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur de Jésus-Christ. Nazopesa bino mbatondi, natopesa bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Nazali pasteur Rémi Mbaya Wamilai na église évangélique École des Tranistes de Jésus-Christ. Oyo ezwami na commune na Barumbu, quartier Kapinga, avenue Kapanga A5. Église ebongisi prière ya munene, prière de combat. Ezali à 3 jours. Simana yango tokozala na kilte action de grâce le 21. Bien-aimé tozo bengisa yo po oya komona loboko na Nzambe. Lokola ezalaki misa tope prière ya action de grâce yemoko le pasteur Yanguya Rémi Wamilai autrement dit loboko ya Nzambe ataki kitoko kaka ndenge boza koyoka. En tout cas, mutu ako sabilote Matea oyo epesaki bandimi esengo makasi pe nyonso ezalaki manifeste na banzembo oyo. Yakosamba ezate boye bakele pasteur Rémi Wamilai bakisela ye loboko ya Nzambe oyo etonda na ba onction akani kobongisa milulu ya makasi oyo ekozala dimanche prochain, mais avant dimanche kaka ya poso oyo esengeli boye bake 3 jours ya prière ekosalema pe ba miracle ekomonana ya ndenge na ndenge et surtout que loboko ya Nzambe eza vraiment esika na ye. Le pasteur Rémi Wamilai en tout cas kangama kaka na Nzambe po misala oza kosala emonani yango pe biso tobeteli yo kaka mbonda. La police nationale congolaise a aussi causé un bangé là-bas équipement pour lutter contre l'insécurité mingi ya ba kuluna à la ville province ya Kinshasa. Mwana Congo Botala, mwana mboka Peter Kazali Kankonde VPM ya intérieur a outi kopesa nzela ya caravane ya mituka oyo boza komona na cadre ya kobunda contre insécurité urbaine topé ba kuluna oyo eleki mingi awa la kataville province ya Kinshasa. Mingi bomonaki cortège ya ba mituka oyo ndenge elekalaki na partie est ya ville province ya Kinshasa. Mais esengeli boye bake avant de parler na bango bazwa kitan ya kosolola entre mwana mboka Peter Kazali na ba policier nyonso elekalaki kitoko liboso ya kabine na ye na esprit ya koluka kosilisa libela masolo o etali kuluna na ba insécurité ya ndenge na ndenge. Donc ba policier baza sikoyo na biloko nyonso o esengeli po ba lutter contre ba insécurité wana. Bino mokobo kadenge nini abetsaki mbonda. Mokonzi ya mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène kuluna na kati ya mboka te. Tozo bandango na Kinshasa tokokende na ba province. De quelle famille qu'il soit. Esengeli ko maîtriser. Puisque ça mission na bino. Vous avez juré, prêté serment de protéger la population congolaise et leurs biens. Voilà l'occasion. Yakoba ezake esengeli na bango basala misala na bango avec beaucoup de professionnalisme et surtout que opération oyo ekotambola partout na ba province ndenge na ndenge awa la kati ya République démocratique du Congo. Yabo esengi na yo papa mama en tout cas batela mwana na yo oyo amesala kolei sola mbonga kimoyibi na mbonga kuluna po yo okomisa yango lokola médecin na bino ya famille mais yeba ke tour o kosamba ezaka na ndolo soki pe ozi chance te en tout cas yeba ke bako exécuteur o ufa libela po osika biso ba congolais na kimia nyonso yango pe biso tofuli musala o mokako sape tobetisika kambonda. Fondation Jonathan Sangou à travers FJS Devise Bangonde bazali ba champion de l'état social balobike avec 500 fois congolais pendant la journée et qu'on permettre la fin de l'année et le moyen de liboto na mo sepela kitoko. Ndeko ya Congo papa mama elege
tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko mvula oyo euti kosila na sepe ndenge tozwi biloko mbongo biso topesaki na biloko tozwi eza ndenge moko te po biloko tozwi eleki na mbongo oyo biso sali ni topesaki ça on a lancé bango bamoni et on a osé le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani kaka ndenge boyebi ke yende azali vraiment mongongo ya nzambe po la kopesa ba prophétie ya kobongo la République démocratique du Congo chaque jeudi bokobana kozwa message ya nzambe à travers les prophètes Gédéon Kasongo o aza koloba pe makambo eza kosalema tozwa élément au signé Wilfried Samba. Est-ce que bakonzi baza pour le peuple ou bien za pour na bango moko tala bato bozo soutenir de bazo boma bi tala ndenge bitumba ya este wana est-ce que kuna na este bitumba ezali tala tango zo mona ngobo take mo sali ya Nzambe na lobaki mo kuna bitumba ezali parle ngolo banini sika mo za kuluba ke bakonzi bazo bomisa bato pa bango bokufa bango bazwa mbongo bokufa na bino biso tozolia na biso ngolo lokola Nzambe atie yemoko nkolo atie misuni na kati ya République démocratique du Congo a promettre biso délivrance yoka Zamba lobi yebisa ba Congolais nyonso naza okura ya makambo nyonso ezoleka na mboka na bino Zambe okura ayebi nyonso na ndenge bakonzi bazoteka mabele omoni makambo ya bunagana bakonzi balobaka yango lisusu na ba peuple congolais mabele na bino ekei bovandi nyesa mutu akoloba mabele eteka etikami bato mosusu bavandeli mabele na bino ni koreklame ni koloba ni kobunda bato nyonso nye bozotinda bato bakende kobunda bopesi bango minduki te salaire te eloko moko te eske boyebi likambo bozosala te sikoyo nalingi soki biso nyonso tokufi bana na biso bazoya bakozwa eloko nini mabele nyonso etekami sikoyo biso mwana na biso oyo naboti lelo mpo nazwa mabele na Kongo akozwa yango wapi mabele nyonso ekomi ya bapai sikoyo tobotami na Kongo mpona kosala nini yo Congolais ozofinga ngai ozomela masanga oyebi kobundela mboka te tokokweya na bapaster nyonso awe fo paster nyonso aimplike tobunda bitumba eza ya mutu moko te papa omoni nde naza boye Nzambe aza kotinda na ntango ya kala atindi elombe mpona kobundela mboka me mutu oyo akoya mpona kobundela mboka nde charlatan mutu oyo akoya kobundela mboka nde muyibi nde boye ndenge naza boye nazobundela bato balia bien ngana nde naza mabe bokomona bolamu ndenge nini ozali kosezeli sensibilisation mobimba mutu oyo ndoki azoloka mboka aza ya komona ozwi okangi ndoki belela ye omoni azoleka sala nini belela yango na beleli ye Belgique ndoki munene
toyebisaki bino yango ya basomber boyebake les amis de Kikongo baza koprépare mobange na événement oyo eza prévu na date le 17 mai 2024 na mission Kikongo kukonda vers la province ya Kwilu mingi kuna na district ya Wamba boza élément oyo préparatif signé Benjamin Kilunga. Aka viva, viva, aka viva, 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 toujours en avant. Ndeko ya Congo, botala ndenge ebele ya bandeko o bavandi awa, mingi bakoluka baeba, soki ezali kamonini. Bondi melangaike, ezali bongo, bandeko les amis de Kikongo, aka na mokuse, tellement bazala mobange na événement oyo, eza prévu na date ya le 17 mai, et surtout que, eza date moko, inoubliable po, eza ko marqué, deuxième anniversaire ya association na bango. Yango, basangalaki depuis mokola dimanche, le 14 avril 2024, awa, la ville province ya Kinshasa po, na kosala, ba préparatif ya événement wana. Bondi melangaike, tout oyo, balobi, il faut, ya minene esalema, na mission Kikongo, kukonda ve oyo, eza la province ya Kwilu, secteur ya Wamba, district ya Bagata pe, village Kikwilu pe, la groupement ya Zanga. Binomoko, boyo kandenge nini, babesa kimbonda, liboso ya kabera na biso. La réunion à l'élève Zaki pour nous rejoindre la décision, on a descendu na biso, puisque ça, presque dernière réunion, on a descendu na biso Kikongo. Et en fait, aussi, ça va m'accompagner, surtout quand on bongisa, on a descendu na biso. Nous avons un compromis, nous avons un là, na babilo trokende nango, na séjour na biso ndenge olekilawana. Nous avons compromis na ba membre nous so bazali awa presque oyo tokaki ko lwa pona lelo yango. Kikongo ezali mission moko protestante. Avant ezaki une école moko ya ba pasteur, école pastorale ezaki wana, c'est bazako former ba pasteur. Mais avec le temps, institut pezawana, hôpital ezali, école bébé ezali. Il y a tant d'activités na Kikongo. Kikongo ezali une base pépinière pour na biso batinyo surtout na kati ya Congo même na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo tope oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambu nyonso eza ya malamu pe nyonso eza ya kobongama tozo kende Kikongo deuxième anniversaire ya aka ekosala na Kikongo les 17 makambu nyonso eza pepele ya mbeto yoka yo mutu nyonso oyo oyebike otanga na biso Kikongo pe olula kozala na kwa na yo moko yebake osalaka erreur moko ya grave ya ingratitude luka o rejoindre bandeko oyo po développement ya Kikongo eza ko dépendre na kosangana na bino nyonso bomoko bolingo nde ekosalake mission Kikongo kukonda ve ekende liboso na développement moko ya kokuba manchi oyo eza kobeta makitoko makasi ya kope biso tobetisi kaka mbonda tokei kuna la sécurité boyebake ebele bakuluna oyo bakenda kanyama kasese bazo mobange na formation pe na suka na ngo bauti kozwa ba brevet oyo yakisi réellement ke bakomi ya solo ba vrai bâtisseur siko bakopaza bango partout pour ba servir l'état na misala ebele ya ndenge na ndenge toza élément oyo mwana ya Congo boyebake bakuluna oyo l'État akanga pe atina bango na kanyama kasese bakoma lelo kobengama bale bâtisseurs bauti kozwa officiellement ba brevet ya ba formation ya ndenge na ndenge oyo bauti koyekola kuna kaka ndenge boza komona ba image nyonso epesa bipo na ko remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo amikota kipo na koluka bana oyo bakoma lelo utile na société ndenge kaka mbonda eza kobetama. Ma gratitude avec déférence au président de la République, chef de l'État, pour avoir permis que cette formation, que cet encadrement ait lieu en cet endroit, mais aussi pour avoir mis à la disposition du service national tout ce dont on avait besoin. Bondi melangaike, bazui ba brevet, na ba affectation po, ba kende kosala misala partout avec impact na idéologie. Gouvernement Zibiso, Totonga, Onyaso Salimaka, Dedo Sala. Tala ndenge babimi pe basilisi centre na bango, pe baza ko kende
Lubumbashi, Mbujimayi na Kananga, mais ebele la bango bakoya awa na kata ville province ya Kinshasa pe bakozala na misala ebele ya kosala ya ko réhabiliter ba bâtiment ya hôpital général de référence ya Kitambo bakozala awa po babanda ko produire pe ko fabriquer babon na atelier ya menuiserie ya service national oyo ezala commune ya Nsele masolo oyo etamboli kitoko yango biso tobetisika kambonda. tozonga lisusu na oyo etali ba ex ya kuluna na boyo baki presque ebele bauti deja kokita awa na kati ya ville province ya Kinshasa na aéroport international Jules pe baye vraiment mingi po na ko exécuter misala ya kitoko kolakisa mayele oyo bauti koyekola na Kanyama Kasese. Ndeko ya Congo bondi melangai ke bauti kokita depuis mokolo ya dimanche awa na kata ville province ya Kinshasa première lot ya groupe ya 1600 ex kuluna oyo bauti kozwa formation na Kanyama Kasese kaka ndenge boza komona na ba image baza formé na masolo oyo etali maçonnerie na menuiserie bajeni oyo bakopanza bango partout awa na kati ya République démocratique du Congo po basala misala kitoko ya l'État na ba travaux mingi lokola agriculture to pe bilanga na kotonga ba école na ba hôpitaux bino moko boyo kanenge nini mbonda ebetamaki. Et seuls qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyama Kasese pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation. Comme vous le savez, ils ont fait Kanyama Kasese jusqu'à Monedi tout par train avec le train du service national et de Monedi tout à Mbujimayi par route, de Mbujimayi jusqu'ici par avion. Et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. Ah oui, bondi melangaike groupe mosusu bakozala installé awa la kata ville province ya Kinshasa na commune ya Nsele po babanda kosala baban oyo service national akopesa ofele na ba école oyo kozanga babon bakosala pe misala ya réhabilitation na mikolo oyo eza koya mingi ya hôpital général ya Kitambo masolo oyo etamboli kitoko yango biso tobetisika kambonda. amipesa na ye komela badroge ebembe na nutrilile mpo azwa esprit ya kobomba to mpe koyiba to mpe ya kosala misala ya mabe na tout oyo la police ya quartier 13 kuna na kumbi batie ye maboko tozwa elema oyo signé Papi Mateka. botala elongi ya mwana mobali oyo neti kaka mutu malamu me nzokande mutu mabe makasi oyo amipesa vi na ye ya komelaka badrogue oyo babengaka bombe asangisaka yango na nitriline oyo boza komona suka na yango etindaka ye koyiba kobotola koviole mingi bamabe oyo asalaka yango azalaka akompanye na macheti na ye na quartier 13 kaka na commune ya Njili tellement ke akoma kokreye ba insécurité moko ya mabe makasi yango esali ke la police ya kumbi na musala kitoko oyo baza kosala na quartier 13 batie maboko de manière ke bino moko botala ndenge nini bakosambwisa ye mpo azala transféré epai ya justice na nyonso boyoka ndenge nini le commandant titulaire na population ndenge nini babetisaki monda mpo na comportement oyo komanda matoi mpona bato ya lolenge oyo komanda mpe colonel Kangambila aza kobenda biso matoi alibike boveye makasi mpona population na kati yango wana biso tokosala mosala ndenge bakonzi baza kosala. Tozo remercier mingi na commandant na biso Papa Lambert. En tout cas a continuer musala na ndenge zo matraquer toujours. Bato nyonso bazo nuire population, bazo tia population mal à l'aise. La police azo musala nde yango wana. Bato yo ba déranger sama kasi ni.
bato ezomona bango baza bato malamu te. Alors nga na félicité nde la police mosala bango bazosala mpona koextermine bato. Comportement ya boye ezali kosala pasi na bilenge. En tout cas changer po bizalela boye kitoko te ezali digne te na mwana mobali esengeli oyebake koluka musala zalata cordonnier tambwisata mai ekopermettre ke ovivre kitoko na libota na yo. Comportement boye to regrette makasi ya yango biso tobetisi kaka mbonda. Tala ndenge tosilisi émission na biso ya mokolo lelo mais tokoboucler yango bote sa pour otato ebisa bino commenter ce que ba grande ligne ezalaki composé boyebake na assemblée provinciale de Kinshasa préparatif déjà pour la élection ya membre ya bureau définitif oyo eza prévu le 18 avril eza kosalema avec un partenaire idéologie pe bozaki élément oyo nini eza connectant entre pouvoir en place la église catholique pe tolakisa bino élément oyo les amis de Kikongo baza kopréparer événement monene le 17 mai la mission Kikongo Kukonda vert. Awa neto bouclé complètement édition la mission Mokolelo aussi ma caméra Moussala Kitoko ya mboka Wilfried Samba montage et la réalisation ya ingénieur Igrid Mate Tabé Mate édition et si maman qui était Benjamin Kilunga présentation et par la Moko à l'aide de Wamabo continue toujours qu'on s'abonne et bénir la chaîne à YouTube la mission Monda École officiel P. Ben la mission activité la bino nenge ba sport donc les qui sont ba primo ko abordable et pour permettre que mon bon la bino et ça les autres et finalement mouké en tout cas confiance en Monda École pour vous ça et que les liboso donc écoute à la prochainement ce collège à Zangité je vous aime beaucoup plus bye.